tande biso za la raso yi ministère Koufi Lutumba tande ba les gars ba débélé na ba veste bazo mona ba mona ba TV mais tant que bino Koufi la Koufi li be pilé ba ya raté même pas ngana mona ba ya ba ko poster te po ba yebiki ba bazaka toujours likolo na bino infériorité à partir ces comédiens babi pesa ravalé na bango te bayebi o bazate mais bayebi o bazate c'est ça artiste comédien bi o yazate yo so mona ba musicien musu ba yakate mais tant la to o ya musicien mo x y ka kufaki comédie belé ba na yo surtout ya basi tozawa bozawa ba mona bango ba mona internet mona bango honte à vous franchement honte à vous corps na bino e kufeli bazo yate mais bino bozo ya mbango c'est la honte. Au moment où nous avons matang eza ba machako et puis bato baza na souci na ye eza famille na bango et puis eza na bato oyo avant de raisonner mama chako ba bien fait ils ont ba nikati lelo pour ce moni lelo au moni mama chakal ba dio ngano benga ba bon tala dio wala chakal mama naza sima eza ko ngati ozaki na dalili kambala tuzo kapelo moni nga kapelo moni ndeto zaka na ya sele masasi do so moni na ate na pa ya sele do ndenge sele pa zaka na ba mindondo so moni sele na lobaki yango moni sele moni mindondo moni alinga muki moninga do vie za bongo do mutu la mutu to compati na malé na ndenge azomona to wela no ba poste te ngai nde ba recommander na famille après awa biso stokende et pas wapi bokozo amiral chamala na émission na ye efo perso e ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec amiral chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe na mama solingi bez awate amiral chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin oui ba voisin amiral chamala ba mela mai menatonga. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir de partout, ça dépend laquelle vous nous captez en honnêtement. Bienvenue dans votre émission, vous le savez. Cette émission est la vérité, réalité pour parler de tout. Nous sommes là, vous voyez bel et bien dans Katia Résidence, c'est Mama Chako, là où le programme va se dérouler. On va essayer de parler avec le président JP Massamba, président de la Fondation Tokanisa, après cette précision, comment il y a des gens qui parlent, corps et les 5, mais avec lui, on confirme le programme, tout restez connectés sur votre émission pour toute cette émission. Laissez-moi remercier notre équipe qui travaille vraiment frère Moulin. Merci beaucoup à vous, Guy Soloy, merci beaucoup à vous, Pisca, c'est pour l'excellence du travail. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois Ronsa Massamba, partenaire officiel de cette émission. Merci aussi à vous, Evaris Abdallah qui me suit depuis ISA, mon vieux Odilo Mampouya, boutique, exemple, à archevêque le Bobo. Zéro Fénéa toujours là, je dis bonjour. JP Massamba, bonjour président. Oui, bonjour papa. Santé président. Zamba Osunga, même tous en deux, mais les gars mon amotote, même na diabolo. Je suis à l'aise. Président JP Massamba, le bateau de partout. Acte social ya komema biloko pone soutenir bato bali na famille les candidats boya to kanisa wana ibana plelo to kanisa iko ma stable iko ma connu de partout. Nzamba ola ba pambola bato bata docteur Robert Makala Songa ba koko dan nzombo nzamba mona yo Vemangobo Vedaf. Docteur Songabao. Oh, mais docteur Songabao zanani. Babi Songabao, ngula sani la kisa bango. Za ki kongote. Za komba mutu. Azali mutu oyo a compagnie to kanisa. Et donc on a jamais ingrat. D'abord ngam na créer structure wana nali cofondateur ya fondation Songabao. Donc on a bien tout ça la fondation to comme mona yemoko. Azana preto ya mon vieux que je respecte beaucoup. Na madame Naima Leonie Songabao na ba na nyonso 5 donc nanga mona kati donc noko na ma Leonie noka bana pesimbote na batu nyonso nzama la pamola encore une fois ve Dave Mangobo ba Kevin zo libanga legi nanga zo libanga Kevin ba Kevin Arlette Zoua hier atarate ve Mangobo ve Dave nzama mona na nyonso zo sala koko dan zombo mongita mongrisho yanga melo na ngai papi musui na kata Londres Vengadios ba combattant nyonso bana mai nyonso tokanisa o bozolinga tokante vivre tokante ali conception o to sala o nzamba pesa ngai vision na lobango na sala voyage mo Chine
une longue trajet. Nga ça ma production. Bato yebinga ba j'ai pas une production, yeba ma film, yeba ma concert ba kermesse. Métier na nga yango wana. Mais Nzambe a changé la vision. Abi ozara olingi artiste mingi. Nga ma pile petit avec Doudou Fora. Surtout nous c'est les gars bamba bisayo. Il y avait Doudou père son âme. Biso te yebana bati tengensana, na bana vie na l'époque Charles Matoufoueni et ba le mondial. Fuma lassa. Donc voilà petit nanga quand il m'a monté en mine tout ça scénario. Dans sa voyage dans l'ali voyage à Chine à Moulay, Nzamba zo bisangai yo il faut ça la fondation pour sunga artiste. Na pongi kaka na ndoto. Ah fondation nini? Na ça la fondation comme on peut comme nini? Comme Masamba bi non. Ce qu'on peut c'est encore Masamba mukolo yo kufa fondation pe kufi. Mais pesango apesenga verset mon la Bible. Jacques chapitre 1 verset 27. Au Bible lobby la religion pire devant l'Éternel notre Père consiste à soutenir le veuf et les orphelins. C'est ça tokanisa. Après c'est quand maman comme la moni remember ingolo ba tokanisa. Remember on a mon nom. Remember tokanisa. Kanisa. Tokanisa banani. Tokanisa bazaki le rôle la biso ba kotanda. Bagana ba kotanda le rôle la batadi ba semba di ba kotanda. Tokanisa le rôle banani batbara le rôle la biso bakufi. Le tokanisa mama Chako, le tokanisa bavena biso Inga. Nana beta asu solo ya Inga awa. Tuni moi neza na simana ngai. Flore. Nana beta kali solo ya Inga mutute. Nana beta kali solo ya Ntiengo ça va passer mutute. Nana beta kali solo ya Nyoka Furmungun. Nana beta kali solo ya Charles Matoufoueni ba le mondial. Nana beta kali solo ya Arobeta kali solo ya Solange ba ozate. Mais tokani c'est beta masola batwana. Vous voyez? Donc Ntiengo ba Stewart Inga baza bato ba salaka na sena moyo ba sekisa so pesa so sourire. Ba kota na sena mabele mais mutu ata Denise abeta ta lisona bangote. Mais à travers tokani, à travers misala tokani ça ndeto beta lisolo ya bande kwana. Quand tu as vu les choix pour soutenir Bartiste, mais Bartiste, les choix ne sont pas Bartiste comédien. Pourquoi Bartiste est comédien? Lelo, tu viens avoir battu ma boke. Sauter l'étage, battu ma boke. Mais nous avons ma boke, ça combo ya mutu, ma boke ngalema. Na 1961, tu as joué. Tu as radio, ma boke a joué. Ma boke ça comme mutu. Ils ont battu à bango bâtiment de mini. Battu à valeur. Le monde a allé à ceux qui comédien à Koufi. Ils ont rendu monté dans musicien. Vous comprenez la différence que nous avons. Nathalie Bato a bien qui te cherche à ma boke. Na ministre moi les gars pourquoi tu t'intéresses à ma boke bâtiment ingrat bâtiment ministre. Je t'ai dit mais c'est pas ça. To sonner en huis clos. Ah bon na bi non ngana ya ko sunga bato yo ba rejeter. Ndenga na ya na sunga bango. Bato lelo ba sala ba sekisa biso. So za na ba stress libanda o cha musique té. Mo cha théâtre seka. Et là, moi, c'est que ce sourire au cancer batuana. Il y a un moment où il y a se plonger dans le artiste. Donc c'est un peu ça. Mais toi, quand tu sais dans combien des années, tu commences 2020? 9 ans, jour pour jour, 9 ans. Président, quand tu as parlé aussi de mon artiste et musicien, il y a un rumeur que de partout les artistes et musiciens ont approché des artistes et comédiens sur Bakoufi. Depuis ma chère Bakoufi, tout le monde artiste et musicien ont posté une fils qui n'a pas pour nous souhaiter mes condoléances à la famille artiste et comédien. Bon, et là, ça, on a quand même un comédien. Ba comédien mingi sala bango zalaga so artiste akufi okomona bango na ba photo bango na ba veste olutumba o kingani balingani ni ba mona bango ba matu vu mais tango ba ma chaka la kufi misenyo moni ka ibraton piana nani artiste musicien non au top on te pas jibe mona jibe ibraton piana te na ibete bon so ya ye ne le bim piana ye jibe piana ye jibe coup de chapeau jibe piana nga ye otala na matanga ya bon papa chérie social ou pas ça de la forêt jibe piana ye ne ba jibe ye je pas ça pour représenter na photo oui ça la photo a comme na numéro na vodaka bino na moni Roger le roi jibe piana déjà ye cla wenge mo bimba yango le jibe piana yaki coup de chapeau wana na yende musicien Amisen na ye il va bien ibraton piana doit comment na to bi jibe piana bouleka piana voilà ndenge ndeko wana ye coup de chapeau nzama pambolo ndinga sali impa mais ça ye morote au mo be yo tengi batu musubo ye ba ndeko wana te mais tozo linga ba pilier ya musique ndenge biso za la raso yi musicien kufi lutumba tande ba lega ba tebele na ba veste
bazo mona ba mona ba mativi mais tant que beaucoup fait là beaucoup fait les pilotes ba ya raté même pas ngana mona ba ya ko ba ko poster po ba yebi ke ba bazaka toujours le corona bino parce que ça la ni ça la bon potage JP Massamba infériorité à artiste et comédien babi pesa valeur na bango te ba yebi o bazate c'est pas le bac yango mais ba yebi o bazate c'est ça artiste et comédien yebi o yazate yo so mona ba musicien so ba ya raté mais tant là to be o musicien mo x y ka kufaki comédie belé ba na yo surtout ya basi tozawa bozawa ba mona bango ba mona internet mona bango honte à vous quand on a bino ekuffeli bazo yate même bozo ya mbango c'est la honte président le to moni grand mécène ou soutenir artiste comédien président Malou Mavoka et kotala moi président Sali Batobi un mot par rapport à ça aussi bon ngape na yaki le rappel de quoi so wa mécène de quoi coup de chapeau ngape na yaki yebe quoi ye Manu coup de chapeau tozi apesi ko mbande ko msupe baya eza exemple ngape na biloko na mobende ko na biloko vraiment to ba biyone nde coopéra mais eza camarade nanga te to solaraté na yebi bon na yebi peut-être combo et peut-être comme to solaraté na raison de vérité nde wana vérité mais pourquoi na bien ngai so bina ngai mazo bisali la yebi oté ce que na komi kindoki pour major to collaborer 31 ngo major yebi masamba so bien oui na yebi masamba personnam Guy Pablinto voilà so bien abi na yebi Titi Kalo Marcelo so zuye na yebi masamba Alpha Bokolo abi na yebi masamba oh boba est-ce que fona yeba batu nyonso non nga zo batu oyo to collaborer na bango ba yebi nga na yebi na numéro na nga po mona bango to sololaka contact oui na yoka combo peut-être pas yoka nga ou bien yoka nga peut-être il n'est pas aussi obligé mais to za ba relation boete président Lilo artiste et comédien moi c'est la émission on a des Miss Lolo il a parlé maman choka ku finamium ça a créé confusion maman linga batomboki est-ce que et créer-moi confusion na batu ba maman choka ku en fait na quoi na minu to na mium bon nga o ngazo ba o famille zoloba minu on le bisomium bon wana pede ya munga ngano yeba ndeni so yakomi docteur songa bao asali diagnostic na ya pesi batu est-ce nga boya te ngazo ba o famille zoloba na mobile na ya loba eke nde bakindaki nde bazela bango kufana nini les restes nga na yebite soki yaza na information sur aza médecin aza ba prescription médecin ka kufana malade ou azoloba c'est pas un problème mais o famille lobby o pe ngai moko yaya loba na ngai na okino pitana yoka bien te il fallait que checking na yeba ki ba yaki ba ngaba longole paré mine wana entre guillemets mais soki yaza information au-delà ya famille au-delà ya moyi alors on a la raison on a un problème te c'est juste qu'il a programme ekende nini parce qu'il est déjà le 25 comment en fait il y a date ciné en tout cas nazo mona ndenge nazo monela ndenge na bible ndenge na monela to kunda maman en juillet oui parce que déjà mardi prochain dans la fin du mois tu dans la réunion de la famille la famille de famille de copé ça biso calendrier junto les mais nga nazo mona o ngai nazo mona ils a juillet on a même le premier les deux le 3 juillet attends les premiers à juillet nga so abi juin et quand du 1er au 30 ils juin mais o ngai nazo mona ils a na juillet président quel message vous lancez dans le gouvernement jusqu'à là est-ce qu'un président ou ministre culture a mis déjà ba artiste pour que après ça moi les canisne par rapport ouais machin bon la dame la ministre néanmoins ça dans un voyage Fayamba famille des a touché biso photo ça dans nos réunions à complicité tozana jana IGF na biso azali ya moi si Nikati Lelo permanente officier de permanence awana déjà bazo benga comme on a PC combo intendant donc tout le monde azoya il y a des qui dit bazo recevoir batinyoso na mabena malamu nande ba mama na mikolo ba ofinga na ba tata mikolo ba ofinga zenega qui dit ba leki na ngai supporter po au monde ndezo za boye matanga za ba machako et puis bato baza na souci na ye za famille na bango et puis za na batu oyo avant de raisonner maman chako ba bien fait ils ont ba Nikati Lelo pour ce moni lelo au moni maman chakal ba dio ngano benga ba bon tala dio voilà chakal maman naza sima et ça ngato zaki na dali di kambala toujours kapelo moni kapelo moni ndeto zaka na ya sele masasi donc so moni na atena pa ya sele donc ndenge sele pa zaka na ba mindondo so moni sele na lobaki yango moni sele moni mindondo moni alinga mukio moninga donc vie za bongo donc mutu la mutu to compati na malé na ndenge azomona to wela no ba poste te ngai nde ba recommander na famille après awa biso stokende biso stokende famille mjetika na perte famille mjetika ko perdre pour la famille Masamba ou la famille Masasi balongoli teke c'est là kufeli tutu asali perte na famille famille chaque ndé zande corps artistique ndé ko accompagner
donc faut ça la part des choses à biloko poto ba rater ça rater biso la fondation to sali pas na biso les restes bande ko peut ça deuxième pas quand to non likambo ya chanson et bimi et kangi partout ba do moyemba da refrain wana très très na c'est pas makasi et qui peut vitesse na ba vie et qui kanisi na yo mo ko créer nzembo ou quoi famille nzembo nyonso monaka ba hommage nga mona ko mabanzembo vraiment félicitations ya ko mabanzembo na ngai na pesi ba ligne na ngai na komi makambo pona pesa ma façon ko la moto moni na bana bino tala moi to vivre na moi oya tant mindonda kufaka tu as un programme monga na tenu seulement entre parenthèses ngana ya sele mindonda ko ya sali crise ba benga ngana benga moya sele mo ba bilo ndeke na tata ya sele ndeni o kisango de nini selon za ko hôpital oh c'est vrai wap mama yembo nous avons formé dans notre oui vérifier pas abengi maman Patrick ba confirmer OK ya c'est la benga ndeza bo efto ça programme 5 heures total la Solange yoka programme ngapa ina matanga ya nyesa kufaki to ina bana to kanda 5 heures to total OK wap mama yembo to vanda boy na vanda matanga message Patrick a commis mamogo ya Solange ajate hein Solange akufia no benga na benga téléphone la benga bru mbala mo la juillet Solange akufi na lobi na yo to zana ba moto ozomona souci to ba moto to kei pas ndeko azalaki ponini na téléphone na nga na numéro ya sola na numéro na nga to benga naka na ke plus loin ya cela perdaki mwana biso TJ mwana na biso TJ a jouer peut-être c'est rien ba kati biso ba coupure internet ngai non c'est nos révélations va perfuser en mai il y aura le 1er janvier va perfuser en mai sous cure ça fait 2 ans si je me trompe pas 2008 il y aura je crois 2019 18 biloma bongo 19 va perfuser en mai la bengi ya sele na ibe ko hôpital ndeni kuna ba transférer biso ndeni le 1er janvier wana ministre boyebi wana kata biso ba internet communication zate nakata biso pena ko pa ba donc sanga mai na mona ya sela bengai nga ba donc sanga mai na kotaki ba 5 6 heures na hôpital ba on staka ba mai ba kini ne zora temps ba bidon mo ça minene les aura été ressorti ba 6 heures du temps bon fone leta ba ya sele abenga olela azo lela nini do esalinga ngo émotion abi déjà zate boza wapi papa zo transport ezate na be mo infirmier nini yaka na gangi longola mai longola nini abi longola nga mai ba longola nga mai na bi na kufeli mwana beno na bi okozongi sanga mai wana sima nzamba zoka mama na nga sama bele so bengi ya selo ayi sima na loba ekrela ba prompter na santé quand même santé nzambe mtayebi papa ko kufa mutu yaka nzambe ko bika pa mutu yaka nzambe bachanga nini boza wap na alinga ko lela to bengani nazo moto ko longa yolo ti mama yemo nazo luka na moga kala nzonga nyena ebate ya ndra sala bora sika ngana kema na moga kala nazo luka baza wapi mabite ve na mpangi no sala bora mwasika leta na ya ola benga bango déjà bazongi kauka na mai bakanga ngai na zonga abattu ozomona amour et compassion tous en ngwana batu musu ba rosa ba exercice on a te il faut dans vie une épisode à badette morale biso toye totali mama to tigi o mama tigi biso mais vie zo continuer boye ba pété na simaliwa maman to kundaye vie musu ezali il y a un lundi il y a un mardi tout ça là ba chevauchement te pour vie musu après lui ezali biso to tigi na sena moi to garder ba bonne relation. Je suis une dernière question. Au moment où les canantènes A, mais jusque là on n'a pas remarqué, même pas le logo de Batsaka, artiste de soi, Koufi l'antenne et créé la polémique, il y a antenne A et considéré vraiment le web maman chaque côté. Bon, on a photo na sigo, on a ça na na chaîne, on a té, on a photo na nikatile le mtalega kuna, na groupe na académique les gars, académique les stars les gars kuna, bon les antenne A, bon comme yo apia. Bon, bah comme na to comme déjà na mona ginde ko to comme ba yaga. Le roi ngana za nga réalisateur té, nga pe na le laver na nga Koufi Ernest. DG RTNT roi Koufi pe de no le la bon. Nga mona c'est là c'est là la na ole la e. Aki DG na biso RTNT Koufi. Nga pe na sala kuna. Nga pe na numéro matriculite. Numéro ya c'est le kabola ndam nga pe na zo ndam na bénéficiaire ran. To kabola ndam. Là je suis passé ma toucher dans ba programme où ne se relancer, ba programme personnel par rapport à contact, numéro contact ou rappeler sur tout chiter non. Plus 243 89 89 97 076 BD 243 89 89 97 270. La fondation Tokanisa suspendaki ba activité nyonso. To into la maman
titre okunda mama chaque année de reprendre l'activité na biso na moment où tu as activité moko te ko salama to suspendre ba tournage to suspendre ba voyage to suspendre na ba donc tout ce qui est activité à to kanta il a été suspendu to suspendre ngo to le la maman surtout kundi maman de te reprendre l'activité na biso. Donc, on a une contribution à la contribution là-bas. Merci beaucoup, Président. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, tout commence bien fini. Là, c'était le président JP Massamba et la Fondation Likato Kanissa. Donc, il a parlé de tout sauf rien. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre équipe qui travaille vraiment au Forum Moulin. Merci à tous mes partenaires qui me suivent de partout. Ronsa Massamba, partenaire officiel de cette émission. Merci aussi à vous, Evariste Abdallah, qui me suit depuis ISA, archevêque Le Bobo, Zoro, Fénéa Monvier, Odilo Mampouya, boutique, exemple, la Souve Croisement au Palagamelo, Côte-Souana. À la jamais dessus. On se retrouve à la prochaine pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Au revoir. Et pas wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye F perso. Et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundalaka. Awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe. Na mama. Solingi bez. Awate. Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba. Eyokania ti namira ba voisin oui ba voisin Amiral Chamala ba mela mai menatonga